ye akozwa makambo wana nyonso ndenge biso toza lelo bazotinda yo yo kozwi oke kopesa na papa batindi oke kopesa maintenant papa Diangienda akomaki mukanda oyo ezali 5 pages moi ba extrait kaka ya mike tokozwa oyo eza kuna alobi boye. La présence de ce collège par Tata Alexandre Nkimu ne peut pas être contestée par un membre quelconque de ce collège, car je suis le seul à désigner tous les responsables de l'Église. Papa Lobiete, Yeka Kane, Moutouazan a pouvoir Yakotia, Moukontina Isika. Extrait Yankak, Moussous. À l'avant-dernière page, qui parle des rapports que vous avez reçus concernant l'Église, vous dites qu'il existe deux églises entre Kinshasa et Nkamba. Non, ne dramatisons pas les choses. Aussi longtemps que nous ne sommes pas divisés avec mon frère, l'existence de deux églises kimbanguistes ne peut jamais voir le jour. Il se peut parfois que mon frère puisse ne pas partager les mêmes points de vue que nous, ce qui est d'ailleurs normal, parce que ceux qui résident en ville voient les problèmes d'une autre manière et ceux qui restent aussi au village de la même chose. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il y ait une séparation entre nous. Jamais. Donc, awa papa Lunkadila, na makambo babandaki koyebisa ye. Bayebisi ye te, biso tozomona lokola mangomba eza mibale. Lingomba ya Nkamba na lingomba ya Kinshasa. Parce que na Nkamba papa Mfumanza bandaki kovana. Na Kinshasa papa Diangienda. Maintenant bango bazosala ba comparaison ndenge tozosala lelo. Faites très attention. Balobi ete ye asali remarque wana aliyebisi papa Diangienda. C'est comme ça papa Diangienda a répondre na paragraphe oyo. Abi na paragraphe oyo lobeli ke yo moni lokola il y a existence de deux églises. Deux églises kimbanguistes et aucune jamais coexister. Jamais. Et puis à l'Obiboui, Toza Batu, même si na bonzoto, Toza Batu, Tokoki Bozanana, divergence ya makanisi, kasi, Toko permettre que l'église et Salami Balé, jamais. Vous ne devez pas vous étonner de tout cela et je n'ai jamais cherché que je devienne une autorité quelconque parce que je suis très court, je n'ai pas fait de hautes études, mais malheureusement, il n'y a pas moyen de faire autrement. Le jour que le bon Dieu décidera que je quitte ce monde, j'espère qu'à partir de ce moment-là, les choses marcheront d'une autre manière. Et je me permets quand même de vous signaler que tous ceux qui contribueront à changer la physionomie de l'Église kimbanguiste auront des difficultés incroyables et il y en aura ceux qui seront exécutés, même lapidés, pour ne pas avoir suivi à la lettre ce que le bon Dieu a voulu. Awa lobi, oyo papa lobi. Bato ebele bazoloba lokola naza mukuse na tanga mingi te nde. Mais mutu akomeka kokabola lingomba na ngai. Ebele bakobeta bango mabanga. Bamususu bakoexécuter bango. Papa Diangienda qui répond. Je suis combattu, mais j'ai devant moi un tout puissant. Je n'ai donc peur de rien.
nazobundisama devant ngai bitumba ezali mingi kasi naza kobanga te po liboso na ngai naza na oyo aleki puissance na bato nyonso. Si Dieu existe, vous vivrez des choses telles que je viens de le dire. Papa Diangienda yebisaki ye. Soki nzambe azali, makambo na yebisi yo nyonso okomona yango. D'ailleurs, ce titre ne m'apporte rien de nouveau en ce qui concerne la récompense que je dois obtenir à la fin de ma vie. Je serai récompensé non pas parce que je porte un grand titre, mais suivant mes actes. Et je tiens à vous signaler que je mourrai peut-être la tête haute parce que j'aurai certainement mieux accompli mon petit travail, même si ce n'est pas parfait. Dieu me voit au moment où je vous parle. Malheur à ceux qui essaieront de diviser, de nous diviser. Car cela, je le dis d'une façon solennelle, il faudra pour eux leur attacher une mêle au cou pour les précipiter au fond de la mer, car ils ne calculent pas encore l'importance de notre existence et vivre en unité avec les défunts. Francis Zaclair, je pense que vous devez beaucoup prier dans ce sens pour que le bon Dieu puisse vous apporter la lumière spéciale. Ce que je viens de vous dire reste au fond de mon cœur et je vous le dis au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ne papa essentiel, il y a ma réponse oyo papa de Miena azoisilaki papa lokadila yango. Nabanza ke mingi totangi toyebi français o papa Jangenda alobaki wana to comprendre yango maso wana yango eza koleka na tango ya papa Simon Kimbangu Kianga. Papa Thomas aza lisusu na témoignage na mukanda wana topesi ye nzela. Komba tata mwana tata mulimu sana. Na sujet ya bokonzi ya papa Simon Kimbangu Kianga. Papa batiki biso na 1992. Et papa Fombanza batiki biso na 2001. Mais en 1979, wana tozotonga résidence ya chez nous d'Atoua. Po totonga kanda bwana na 3 mois. Alors, na ba travaux de finissage, to ultimo ko na papa, ngai pe na braga direct na ye. Na to côté na sima, côté na papa mfumandongo wa binda. Abani bo contrôler côté na basal, ko bana basal ko beti ba chambre wana, to ye la salle manger, to komi na salon wana na lero wana ndaku ya lix bazoko tiaka na place ya peinture bazoko tiaka ba papier peint atangu batie bazoko tiaka ba papier bato komi na salon ale papa atali ndaku atondi papa Simon za wapi lero na papa soki na Kasai soki professeur oriental na ibite mais ba répondre papa robi oh tata arubira kama ikongo oh tata salugar kita kuna chini te kaya ali diki situ ki ka ho so kita na taka nan 79 ngai na jingaka soki na tielo kolo damu nanga na kolongola ya papa gamla ne azoki mamsala nai ne mukumbo nyoso ezalia ye mutana zota ezali ngai te ezali tata alors tanto bimi na veranda na entre wana veranda abaluki alobi tala na ibisibino atako tondi sinda koyo na diamant
ndako totongi otolisi yango na diama opesi tata akozala na mbongo te po aza na mokumba munene oyo aye mokumba munene mbongo na ye ezali mitula bato tata wana ne bapasi mukimba mchanga ni tango bandeko ya Kasai bamemakie ingeza ko na bamuchanga wana ingeza ko tata wana tango wana loke ndike biponga ya ngode papa na kigara kinamo asije ya papa merci merci kawana papa shiko ba komante na bango mena likambo oyo papa Toma auti golomba toyoka nanu ye papa Simo papa jangi na ndenge nini alobelaka yango ndesika wana oyo mukumba papa Simo kimba mchanganya azomema lelo sifutu yuba kubatoma batoma sifutu yuba tunazora kwase ye mwana zaela papa jangile awa na nkamba kuna kikongo tele 12 tolo aka mwelovome lumukekyo nitu ye mwana ya tata Simoni Kimbangu bevamba ndindu zazinyu kwa betubala zono lumukya otapsi lumukya luziku le 14 papa Simoni Kimbangu vai ki de balabala Elizabeth Ville de Lubumbashi mamingi tozozele torobaki mama kama ibele na manso wana tosito lobi ele koluri bisu tokina katira mitima na bisu ezalaki mokolo yenga le 14 octobre pamba 51 mokolo mitano le 12 akufaki na 15h ndenge na lubaki bakena kofuna ye simena autopsie mokolo yenga yango na bimaki usalanga nkiandandu kena munakina kikasalanga unikikikale duzu fete yalumutuku lwantinu wabezi le 12 octobre 51 kwani mzangu totowana tata Simoni Kimbangu nkonga bakimbiranga mwana wana uri atalakana miso akuyiko mona te tozali koloba papa Simoni Kimbangu Kyangati oui parce que Kyangati ezali komongolo Yesu alati soki mpo na ngande tokasika papa Simoni Kimbangu ye
mokolo ya kojunga bibebe kosekwa akanisi bomoni yango nando te bomoni yango nando te bomoni yango tatase mowansamuna sika kutukewe bone mesakai pardon Papa Timo Samuna Sika Kutukewe Papa Simon Alléluia Papa Simon Alléluia donc aboya soko boya te Alléluia. Esika moko papa Fumalongo alobili ete le 12 octobre mokonzi akobota mali susu. Ulani to bolani te. Yawa elsi bata press bomba zone kana nisika wana me anatanda bango baza kubungisa. Tupisi susunzela na papa Maya na papa Shiko pour baza na moi commentaire o bakosala. Na solo bokolimisa biso eke tozozangonga mulai. Ye papa Mbenga bataka batikila ki makambo mususu meye alekisi ndeko na ye na ibonga ibonga nde biso bana nde toboyaki kolanda esika bapapa balobaki ke bokozalela boye na boye même oyo basali kutu justice na l'état la famille moko soki tata abuti na bamama misato to mine bana nyonso wana chaque ligne bazalaka na liquidateur moko eza boye te biso moko nde débordé na ntango wana soki todébordé soki famille ekoyi mokulu wana nde biso moko eza boye te même écoute na l'état soki tokei oza boni o mine o mitani oza bana boni opesa kaka mwana moko na kati na libumu azala liquidateur eza boye te papa Maya nakomba tata mwana mpe tata molimo santu merci papa biso tokosala mwa commentaire na extrait kaka ya mokanda oyo euti kotanga réponse ya papa ya Ngenda epai ya papa Mikadila tozomeka korapproche yango na témoignage oyo papa osali makambo oyo papa Mfuma Mbanza atikaki. Parce que déjà en 1969, le 17 septembre, Papa Yangien dans la réponse naïe à lobby ceux qui oseront changer la physionomie de cette église. On leur attachera la main dans les coups et seront précipités au fond de la mer. Certains seront exécutés et lapidés. Papa Makambouana yango monani. Parce que na témoignage yosali,
papa Mfumambanza tikalaki kolakisa. Papa Simon Kimbangu Kiangani mutu ya lingomba balandiye na bato mibale, c'est-à-dire misato oyo biso tolobaka 3 égale 1, parce que l'église kimbangiste est une église trinitaire oyo ndimeli tata mwana pe molimo santo ndenge bapapa bazalaki. C'est ça l'église kimbangiste. Mais sikoyo bato na ntina ya kowela bokonzi eye kobima formule ya 26 égale 1 euti wapi na makambo oyo papa Mfumambanza atikaki. Sikoyo biso bajeune tomituna banani bachange physionomie ya église kimbangiste. Bajeune oye tozala mayele pamba te tozokosama mingi. Même biso bato tozali awa ya fois toza pena na lokolo na nzela te, bamosusu lokolo na nzela, bamosusu lokolo na zamba. Yango wana tata Nsongi ya nzila lelo ateti linioko alongoli musisa. Papa Diangenda lobi ba oyo bako changer physionomie ya église kimbangiste. Église kimbangiste tondimela tata mwana pe molimo sango. Yango pe papa Mfumambanza tika représentation. Mais siko ekomi 26 égale 1. Et balobi na biso bangonde batu batia. Mais awa toyoki papa Mfumambanza tikalaki kolakisa mokonzi. Biso papa tozalaka ba observateur. Avant le 26 août, batelemisa papa Simon Kimbangu Kiangani toyebaki déjà ke ye wana nde mokonzi. Na bilembo pamba te babaka le roi est mort, vive le roi. Mukonzi kaka nde mutakundaka mukonzi oyo akufi. Biso na ajas tobandaki déjà kolobango. Nana kundaki papa Mfumambanza, nana kotisaki papa Mfumambanza na papa Simon Kimbangu Kiangani. Batu oyo nyonso bamataki awa na nkamba na liwa ya papa Mfumambanza, nani asindikaki bango? Papa Simon Kimbangu Kiangani. Parce que tozoko se souvenir sous biso mukolo oyo papa Mfumambanza kundami les jours suivants, papa batelemaki bango nyonso bamusicien baza témoin babandaki komituna bakopetela nani honneur, parce que bapapa bango nyonso batandani. Badirigeant bazalaki na problème, mais suka nango ye moko le roi des rois oyo papa Diangenda lobeli ke akufi le 12 abotami susu le 12 abimi liboso alobi obanga te tosala musala ndenge tobandaki kosala yango. Papa atikali kobongisa makambo nyonso, bokozonga bisika bozosalela musala, bosimba musala, bosala musala, me ba rapport nyonso emataka awa na nkamba. Oyo avandi na nkamba nani? Papa commentaire tozalaki nango ya kosala yango wana mutu na mutu azala na mayele na ye. Tosilisi na komba tata mwana pe molimo santo. Papa misi fika katuntu mokini diamu. Kata doki azoya mbangu peut-être azasali kambo ayaka. Merci nkolo na ngai mpona maloba ya solo tata na ngai ndenge alobi na kombo tata mwana mpe tata molimo santo. Papa
mayoyo toza koyoka wa yango ezopesa biso mayele mpona nini papa papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso banda kala bana bambuta na biso ya solo papa balakisaka biso papa Simon Kimbangu Kiangani na ndenge nini papa Simon Kimbangu Kiangani bambuta bayaka awa na nkamba tango baye awa na nkamba papa Simon Kimbangu Kiangani azalaka na nzela asalaka l'examen a réussir po akende kosala na bato mais bambuta papa Diangenda bengi bango alobi soki botiki tata akende po banda kala papa Diangenda azakobengaka papa Simon Kimbangu Kiangani tata soki botiki tata akende mosala oyo azwi boperdre pasi nyonso oyo bino bomoni eke na mai bosala makasi bokende likambo wana ebeba bambuta bakendeki na ngombe batraverse bakutanaki na papa Simon Kimbangu Kiangani metango bakutani bamoni likambo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani atelemeli eza ya matata ale bambuta bazongi bakotaka na mosoli lisolo nazoloba papa Simon Kimbangu Kiangani ayebia bakoti na mosole bake kofunda ye balobi ete biso toyebi nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani lelo oyo alingi abima tika biso akotika biso na maboko nani yango wana papa ntango bambuta bake kofunda na mosole makambo wana ya nzela ya bomba ebebaka mpona koloba ete biso toyebaki likambo ya papa Simon Kimbangu Kiangani ete ye moto akotikala nzambe na biso ya solo ntango toyaka kotika papa Mfumambati totiki ye na mokolo ya liboso mutaduki mutasaki na programme mutaduki toyebi ete soki papa Simon Kimbangu Kiangani abimi te tokobeta honneur te mutatelemaki wana Dieudonné papa Dieudonné atikali po tobetela honneur toboyaki mbala moko baye kobenga ye akoti na kati me mayelekaki kuna na kati biso toyebi te tobetaka lutali bandele to te banini toyebaki ete lutali bandele ezali mpasi Simon Kimbangu Kiangani ale deuxième jour mutaduki mpe azali awa yebi deuxième jour Gori abimi wa Gori abimi pa Matore papa Matore la ye otelema so lutali bandele azwaka yango te pa bakoti bango nyonso tomona bango nyonso babimi papa Simon Kimbangu Kiangani batandami ntango papa Simon Kimbangu Kiangani abimi ka liboso ale toniki yango ntango toniki yango ale Gorille azwamaki meko balobi babengi Gorille bakei na kati basomeli ye mwaye te mais papa avantama mpona Gori kendeno mbala moko Dieudonné na ye alobi yo Gori yo kanisi papa Simon Kimbangu Kiangani ye moto akozala chef spirituel ati wana Dieudonné ati omonde akozala chef spirituel te donc makambo wana ezalaka makasi biso toyebaka biso bamusicien banda kaka toyaki toyebaki te ngwende wana eza ya papa Simon Kimbangu Kiangani mpona nini parce que moto oyo azalaka na mokonzi oyo azalaka na mokonzi ye moto arampasaka mokonzi papa Simon Kimbangu Kiangani akei boyebi badémarche asalaki akei d'abord kuna na bakongo epai kami elinga kokubaka bamusicien papa Mfumambati abi papa Mfumalo ozomona te kami ya musicien mosala accident ete na mamolo kami ezataki papa Simon Kimbangu Kiangani baetinda na ye ayeli biso na Kasangulu etinda na ye ya papa Mfumambati toye ngai mutu nazalaka ngai na constant toye kokuta batali sititi nyonso ndenge moko ale papa benga papa nani protocole oyo
aye abi ovie multiple makambo eza kuna danse nini o bango bango 6 balobi bango nyonso bakiti ezala ndenge moko mbala moko aye koyebisanga osaye gabia babi ndenge wana ye azali batindi ye kotinda ale na ye wana biso oli mpona kokimisa bango tolia mini ntango tolile mbinu bato nyonso bakimi tozikita papa simokima totie liboso moto azongaka lisusu te donc ngana constant ntango tolenu bakimi mbala moko tokamati kita papa simokima okanga toki wana kolakisa ete papa mfuma mbaza ntango toyaka na nkamba alobi na biso etumba moko etikali na bino soki bolongi kaka etumba wana esili ya solo papa nasoki eka wana makambo ezalaki mingi oyo nalobaki na ndako ya nzambe ndenge bafingaka papa benza biso toyebi yango balobaka banda lelo wana bazoloba bino bokanisi ete soki lelo oyo bapapa baza lisu te libumu wana moto ekoma base spirituel bokomona tokoporte bino na badiskute moko akosangana te mais papa tobangaka te muta duti. Merci papa na ndenge bopesi ngai maloba okokoma moto yango oyo nano tunakomi na ndako balasinga ndako te papa oyokaka boza koloba yango toyawa biso nyonso papa makambo eza ebele so tobandi koloba awa kasi lokola toyoki papa maya adembolika bala yo papa moto ya nzela ozoloba posa naya nazomona kaka bongo tikanga kaka nayoki papa maya bimisikaka te bamilisee ezalaki na bango mpasi na mokolo wana yango na papa namoni malamu naloba ndenge ezalaki likambo aleki makambo eza ebele ya solo likambo baninga na ngai ntango makambo oyo toyaki kotika nzoto ya papa tokende mosika mingi tokozwakaza wana ntango tokotika nzoto ya papa toyawa totie papa na ndako na ye mokolo elandaki wana honneur fali topesa honneur awa fanfare tobimine tozalaki na basurveillant parce que tozalaki te na système ya kopesa bahonneur tochangeaki contraire de manière tosala na papa daniel esoki atelemi kaka onkembo surveillant mais tokochange idée oyo komonaka honneur topesaka sikoyo bapapa bainspiraki biso na pata bitumba ya baninga na biso bana tomonaki ke papa azali en vie kasi ntango papa fombanda azosalisa bana mpe kuna bakangami bampe kuna bazosalisa e bato kutu bazowela mingi okende bango mpa bana ke papa fombanda qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que nous voyons ya mwana tobaki bon likambo oyo il faut tozala mo mesure topesa papa place na ye biso etant ke topesaka bahonneur faut toétudie likambo wana bapapa bainspire biso ke likambo nzembo yango lokembo nzembo nkembo nous retenons ça pour papa et pour tout ça l'organisation ndenge banzembo tobetelaka ntango totie likambo wana mabele hayaya bitumba na baninga na biso bana tomonaki bitumba elekaki mingi toyaki komona papa tofombaza toye ayambaki biso na payote ayambi kama komite tozalaki nango tokoti kuna e na tomoni kaka mbuta moko lingomba mpe azoya akota personnam papa samba azoya akota ezalaki na discipline na biso moko disciplinaire ntango tomoni biso papa nabi tosolana biso na biso tosolana papa sikoyo yo mbuta azoya kokota nini kanga porte wana sikoyo ndeko akangi na kati asimbi poignet sikoyo ye libanda tuzuma moto ye kosa mpe akati tozobulangana ale ye papa mfombanda sikoyo taka toko ndio na porte mingi tamona sina mtu tanwana kuna mbazi kakota wi papa mtu la poko papa no kisa mbazi nzambi mbazi mtu Costa akoti. Akoti siye, lingo kaka pera zaki koko na futa zaki makamoga ya makasi makasitama akoti kaka. Costa bomona mapoto. Bezi kwa nime poto. Nga kebe.
ina tofali papa bref papa tuye makamisa biso bana na yo ba musicien likamba liboso likambo ya honneur ya nkembo mibale papa mibale likamba liboso ba honneur ya mibale papa tolingi opesa biso soki moyen ezali o ndenge balobaka na biso biso bandeko na bokibo moto na bonzoto tosolo na bandeko na biso bana soki bango bayebi te biso toyebisa bango oyo batata bata koyebisa biso mpona bino papa alobi ngwetu mpona makambo banzembo c'est vrai na autorise bino bobongisa parce que mokonzi asalaka honneur te mais bino bolingi kosala yango oye bosali yango bosala yango lulana ndandani muna ndandani oto mutu ndandani olanga ndenge ezali yango wana likambo oyo mpe ntango tozozoka kisasa mbala moko bobanda yango mais bino bosalaka ndenge bambuta na ngai oyo basalaka te alakisi na nsima bambuta na ngai basalaka so tokali motilo oyebaka ngo lungane sadio yansila yave munza tato nazokontinue nazopesa ndembo wana papa baye bango nyonso bakoti na kati sikoyo ngai nazomoni totali moko atikali awo omosi yango deja papa atikali awo azosalisa azokosala kosola na motu moko boye natali nsima namoni bayiboyesana na litoyi kokata te tala mutu wana zowela wana kokata te tato moya mulayi ntango mokibulali ntango babimi bamono parce que ndenge bazali kona bamosusu bazoloba ngai nde ngai nazala chef spirituel parce que ngai naza suka papa jange na nde ye moto azalaki mwana suka ngai peut-être aza mwana suka nde ngai donc avesaki be basusu ngai omuzungu ya kutu elongela ngai naza libandi lokola ya koko ngai moko tolasango na kama senete moko tosalaka bato bamonaka eloko wana tosalaki po tomonaki bato bazoloba bakasiki makambo mabe balaki kalazani na sikote yango tosalaka mwa senete moko bomonaka tosalaka oyo ngai na joaki lola tata tobamba bazala ngo bamonaki donc c'est pourquoi pasi ezalaki awa ntango tomoni kaka ti bango nyonso babimi tobetaki tata simoni nini ya mungasi tolobeta siko tata simoni epesaki mokolo namona jour wana na oyo elandaki nazoka kolia lisusu te babimi aola kokoka te gori nabeli ngai nabeli monofulu nima mpasi tamona baloki dirigant azalaki na kati alibolela avoka miango papa gori oyo ye alobi nde yango wana ye amonaki mokolo wana ti papa simotimakanga na abimaki awa bimisi lokolo bapesibale mais tobengamaki tobengamaki beno tobanda di oyokasa nini silos oza chef spirituel soki silos oza chef spirituel bokosala boye discipline tomonaki te biso bon tokovanda kaka boye te tonde tozokana te ale faki mere tozozonga faki fafa tozozonga toye toseka mno wana tozela susu te tokela biso parce que bitumba moyen te parce que kuna tata na bino mpe banini ndenge tozalaki na motu na bloke na ye tokokende wapi bashok partout mais bino tomonaki tokende kamune ye wana tomati biso nyonso ntango tomati mama mari abanepesa mai yawo totokende boye tobengami awo papa simon tomba kutanga na bengisi biso toye na korie oyo ngwedi sinokwenda papa sitokwenda katika tutakile mbele yako
ibolo ozele batata okole batata papa tusile ndeko lundana mama lutera tata katata dokiti tokeko convaincre bamisi bakita na camion nakasi bato mosusu bamoni version moko ezalaka na whatsapp oyo ngai nazokopesa mate me tosengi boye te soki moye ezali ava tokende te tolingi tosolo na baninga na biso bandeko bana fo tosolola toyeba soki bayebisa sondani tolingi tomona banaka to chef militaire mbaka moko mokonzi soki bazokesite alors yango wana papa alobaki bozotika ngai ya bino yango wana bozotika na nini yango wana tokendeki lisusu nalobi baninga so tozali koloba wati lobi me tozokakakaka parce que eza histoire ezali na vie fo toyoka nini ezali ndenge contomise azoloba tokiti toyebisa papa osimokimakangani biso papa biso tolingi tosolola na bino na baleki na yo papa papa alobi tokotisila moko na bango azalaki wana yangola alobi tokende kosolola na nkende oyo te papa alobi tozala na ndako nzambe tokoti na ndako nzambe ntango tokoti bango nyonso bayaki mpenza te mais papa simokimakangani azalaki représente ye moto ayaki bango nyonso bapapa nyonso bayena koloba na grande partie ntango toye kuna ndenge tosalaka likambo ya lingomba topesaki parole na mbuta na biso moko mbuta boyasa mpe asonama mbuta boyasa mpe apesa explication kaka toka papa tolingi tosolo na bino parce que tozomonake bozowumisa makambo mabako ezali malamu boyebi so boyebi ndenge nini pe position na bino eza ndenge na likambo oyo soki boyebi te soki koyebisa bino batata balobaki na 5 mois nyonso tozalaki préparé tozalaki awa alors tomonaki papa simokimakangani azwi parole atelemi alobi baninga kasi boyebi bakutimi ndenge ezala te toza na matanga toza ya kovanda siko toza ya kovanda boye dilitama tolasa bino mokonzi nini esiki ezalaka ndenge wana yango wana tosilisa matanga na nsima tokopesa bino position ndenge bozolobela yango sino toyebi na biso me tozali ya kovanda merci papa mzalaki wana alors nde oyo etikali tokokende mosika mingi te mpona ntango tozali papa alobi fete ezali na molai awa lokola tozali awa soki ntango ezali tokoya kosenga kaka pa ya papa oleke topesanaka likambo ndenge ezalaki sino mpona likambo wana ya bahonneur vraiment tozalaki na deuxième jour papa gori deuxième jour papa gori so akimi ye mpe so malade alembuka mwana kaka avwakami so troisième jour mpona nini bokwini mpe bino tokoya mpe na ye moko papa lubula kwani okemba lubula kwani papa donc nzamba za politique ya kusakana te donc politique ya kusakana te leba donc papa songanzila papa en tout cas bibliothèque donc la bibliothèque papa on va voir non il y a moi tout ma voix chocolat merci papa nous donne papa pour vous dire ce que vous avez mais c'est important comme décision. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre. Merci papa. Ezali pona sentiment te. Tolo bakali bosu na bino. Ezosala biso pasi. Otala makambo ndenge zoleka ndenge zoloba mapona bino biso zakana na bino. Tango mosusu mitema na biso ezosuka. Mais baninga bazali awa bana mosusu babotami nsima ti bakoli bozayebi makambo oyo te biso tozalaki awa mwa batémoin esika oyo tozalaki kokombolango bato misato papa Constant oyo azali akache protokole ya papa Mwambani papa Dominique yayane aza na tendolo tozali kokabola awa ngai nazokombola kokabola kaka na nzela oyo nazokende boye tozokombola banyeya bataba papa Constant azwi awa akiti boye papa Dominique azwi wana likolo ti na porte d'entrée ya camp mokolo wana makambo echanzaka biso tozalaka awa 3h30 tokomaki awa tobandi kokombola 4h tomoni papa Simo Kimbangu Kiangani ya papa Solo babimi na Kilongo
biso topusani topesi bango mbote. Papa, témoignage na ngai eza mokuse boye. Le 8 juillet 2001, biso tozalaka awa. Tokonetraka ba événement ya liwa le 8 juillet wana ya papa na Sangiako. Le 9, ebembe ya papa Matete abukaka mabanga awa. Tozalaka na ba événement wana. Mais témoignage nanga mpona papa Simo Kimbangu Kiangani ndenge papa Fumambanza azoloba ke soki azoloba po papa Simo Kimbangu Kiangani azali ndeko na ye. Non. Le 8 juillet, papa Dialungana ayambaka colonel moko commandant ya force navale ya Banana ayaka awa makambo na ye privé tango asololaki na papa Dialungana azwaka ba réponse e arrangeaka ye. Mais papa abimi afandi libanda awa ye atikalaki azongela mwa ya moto aye kobima akuti papa afandi awa afukami alobi papa na kei mais le 12 octobre nakozanga te nakoya na makambo nga nayoki na monoko na yo nakoya. Papa Dialungana alobi na ye boye soko okoya le 12 octobre soko okuti ngai te okosolola na mwana nanga papa Simo. Oyebi mwana nanga papa Simo? Colonel autaka na Banana. Le 8 ezaka 10 juillet. O colonel wana solola na papa Dialungana. Alaki papa ke le 12 octobre na koya. Papa ebisiye le 12 wana soko ye okuti ngai te okukuta mwana nanga papa Simo yende okosolola na ye. Bajene oye. Le 12 octobre. Le 12 octobre ya 2001. Ekuta kinani mokonzi ya Lingomba. Oye zai kamutoke de kolukata mokolukate. Tozo kwa atire attention ya biso bajene. Po mo pepe yo ezoye na mingi biso. Po bajene soki tosimbi likambo wana ezwaka plaire noki. Bakoya mingi epai na biso ozalaki batémoin. Ndenge bapapa tuki balobi makambo mazali batémoignage eza ebele me tozalaka na habitude ya kolobaloba te. Papa Simo Kimbangu Kiangani azali nzambe molimo mosantu mokonzi ya Lingomba oyo batikela biso. Tokalanganisa bamayele na biso epai na epai te. Po bamapa mosusu ezali na bagrame moko eleka. Soki bapesi oyo yango ebebisi yo makambo makanisi. Mais tongama na nsima ya papa Simo Kimbangu Kiangani lobiko ezali yango wana kaka nazali na papa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Merci tata Duki papa Misipe na papa Gaston ukikozonga na bino. Papa Saidi puso na kasi. Nakambo tozali komona lelo na tankala afete ya minene bapapa babandaki kosala boye bapesi basije nyonso na jeteki donc na théâtre e na ntango wana bango moko bapapa babengi baresponsable ya jeteki théâtre oyo bokosalela yango boye ezalaki boye mona ndako nzambe soki ekoti donc matei nyonso na théâtre donc oyo bakotire leson kaka na kati ya théâtre bathéâtre yango lelo ezokoma lokola masone papa Simo Kimbangu ekomi kaka ete toza koramase po osekisa kaka bato me na ntango wana donc vraie histoire nde bandaki koloba
ba musicien de réseau ba boy ba yebi ça boy était et là qui va boy après théâtre ce qui est stylé batu ba yebi banzembo esili pasteur Tomutei atangi kaka isom makamonyo esili tokela tita tubandaki kosala manzembe wana kelelo ba théâtre ya ngomba ekomi pe pourvu que batu baseka bate ntango ne zaki donc ozomona penza ke vraie histoire ndenge ezalelaki yango on dirait lelo tozosala awa ekomi théâtre oyo tata simukimbango eza boye te maso oyo tozokozwa awa mingi toyebaki te ndenge yo moko papa jange alobelaki yango te mingi bazali kobunga na nzela tata simukimbango par ignorance ndenge alobelaki influence nyonso wana ezokutana na batambolisi mutambulisi ntango akoloba na korale ezalaki boye ezalaka boye bakoriste balandi kaka oyo aza kotambusa moye balanda che spirituel kambo nde ebomi ngomba nde yango oui papa Saïd na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo papa conseiller spécial conseiller direct ya tata Molimo Santu nazali kokamata maloba na likambo kasi baninga balobi un musicien ifaloba parce que asali 4557 voyages na molinga papa Daniela ayebisi biso makambo nyonso ya koleka tozokama te mingi bazokamango biso tozokama te meme na 88 na konjo ayebisi biso makambo abana pa tokolobela yango awa te makambo kitoko nyonso eleki awa ya solo na sepele yango mena kolobaka makambo mibale bamama batata bokiala makambo mibale na koloba papa Daniela mwana atikali ye moko ntango atikali ye moko sondage ba na pointe noire na koloba kombo bino ba musicien botamboli mingi na papa il faut ezalaka esika moko ayebisaki bino ke soki bapapa bango nyonso bakei mwana moko boye akozala mokonzi po adirige biso il faut boyeba donc bayokaki soupçon oyo papa Daniela ayebisaki biso na 1974 wana ngomba ayebi te tokamati miziki na twetele sisa video na nkamba oyo ayebisaki biso ke makambo nyonso ya lingomba ezali na maboko ya papa Simon bino bamusicien makambo na bino nyonso tu eza na maboko na ye papa Simon botika yake le poto te soko akei poto bolaki tokiyebaki yango katakata Simon soulage ye papa Daniela na tika ye moko il faut ezalaka esika moko papa ayebisaki bino ke soko bakei bango misato na kati na biso bana mwana moko boya kozala mokonzi alikuwaki soupçon lobi te tokwanga akinaki secret tokwanga titititiyimaka mwana te il faut oyeba kaka faut oyeba titititi makambo wana tikiyilango te boyilango te alo yango te titititi bon malamu ezala kaka ndenge wana po bapapa bangumisa bisoko bakei epai ya biso bana mwana moko abili mokonzi anyakisa biso eza malamu te malamu biso nyonso ezala kaka ndenge moko mboka nini bomonake bango nyonso bashefu kutime bango nyonso babini mboka nini wana olobi bana oyo baobimisa makambo alors papa asayebisa biso makambo nyonso mwana moko swa yesu nakoloba kombo te baza koyoka ndenge nakoloba kombo bazala mokoto nalobi nayebi kombo te papa Daniela baza kotuna ye toyibisa yo mpona nyonso ya mawa
ya bana na ngai bakokabula lingoma na bana bakankurutu iso siyokya wawa papa de ngepembe byangu sola Yesu bino na musicien otambuli mingi na bapapa bisambula pate akesika moko boya iseki binoke soko banga zasunte mwana boya kuzala mukonzi akutambusa ino kutubali na papati tukuyeba ono bize tambule papati bino motambulina mukirimo papatu na poto kisangani lukumbashi ipoka kisika moko aisa binoke soko banga zasunte mwana boye akuza titi yoyebi yoyebi makamwana yoyebi bon lokola lokaki angote malamu ezalaka kandenge wana keba papa bawuzo soko basi nakati na biso bana mwana moko akomi mokonzi atambusa biso tokundima yangote atambu biso isuzala ndenge moko wa bano bakobimisa makambo oui parce que même alima lubuto 64 65 tomona bango alors bon ça ok papa yangenda ajebisa biso makambo ya bana yango wana le 17 juillet 98 ntango ezosaka na papa ya mwana tobengisi bana ya papa parce que papa yangenda esengisi nde mwana obenga bango oyebisa bango tozabi na esika boye papa alobaki boye papa alobaki tobengisa bango le 17 juillet bino botika kusakana sana na bino yokabisi makambo ya elingombo ezali ifo oyeba koloba kinéerlandais kianglais kifrançais alokomi chef spirituel bon bino nyonso 26 chef spirituel bon soko babotani bokokoma parfois 100 200 parfois 1000 1 million c'est ba chef spirituel elingombo mbe bakokoma même 5 millions bon biso tokozala botika makambo oyo botika yango byo bango sute bakena balobaki likambo te ngapi kuna yebisaki nzema mutatiyaki pemane kena bango mais ntango bakomi na bandako ndenge baninga balobi awo balobaki nimporte quoi totika bango tina mokolo ya lelo kango kanani kakamata biso zangasha ndenge wana yatana bino aiki onyebisa bino bisoke boyebisa bango soki likambo ezali na esika boye alobaki boye parce que bino kotambola papa te bino ezali tundimona papa dengeza bon toloba te obwanda ndenge wana tala nitelenganwa kisikoyo eza mawa mushingombe wautuka ye nsoni zezoka nsoni kwe mensoni zezo bizawonda batu lupusama lukale na pi yangwana na sisi boye batémoignage mibale wana boye bake etubaluye bangokala te kozala boye tozoka mwango na kombo ya tata mwana tata molimo sango amen Ese baba tukembo baba tuki futu kaza baba kutu Bonjour, c'est ma papa. Nazongi susu papa pona likambo muda na ngalobi ezalaki ngai moto na likambo wana na point noir nakomi na point noir ndeko na biso azali kuna azali kuna ali aloba oyesu avant aloba monero avant aloba to monero kasi yazwi malobaka avant aloba nakata bamama nzembo moko eza na ngai tokaloyeba mona bomwana mina yebi te soki korani moko ezali koyeba nzembo wana mais avant naloba soki nzembo wana eyembi te ebeti te nakoloba te nzembo moko bedi koloba boye satana azali makasi mingi soki tata nzambe azeliki toyoka na biso nyonso eza impossible alors nzembo wana korani moko yebi yango te yerusalemi ye alors mbala moko nayebaki ngabi mkunga wana ntina nzembo wana nakasi yango azosenga ata mutu moko nani fati
Papa, oh, you m'as mis ici. Où ici? Bon, c'est bon. Il est mouillé, maman. Il est mouillé. Papa, alors, vous voyez la Puranzo, on a mon accord. Là, on est de Babéninga, à Bénisso. Papa, nous avons dit ça, toujours à notre terme sur le Oyao. Il est bisabiso. Papa, Mwambanga, papa, Balbat, la Binonini, pour la situation. Il est comme papa. Oye bisabiso, Pino Boyebi. Ça, toujours comme tu dis, à Zolo Bandamona, au Mesa de Camona, $200, ah. Bon, moi, ils ont toute la chose. En tout cas, papa, bombe la main. Ça, c'est le mibai. Il se maille. Nana, vous allez me la pointe noire. En tout cas, papa, on a montré que vous êtes un moutambo. Vous êtes un moutambo, vous êtes un nègre, vous êtes un colonie sur le village. Voilà, mata wa kika na se mama makuna e muje mutambo parce que ngala yo contre yo pour zo na papa yo mutu ko yifsa ngani papa tika papa yo ke no théâtre bala se du théâtre bo salaka yifsa ngani papa voilà peut-être papa moi na yo zalide bon conseil na pesa ngo to yebe ke bino ko ko sa kuna ko sa ya shura na so tango ko ki ke bo pona Ome kakopona mokote azala lukontra biso omoni toza boye ngai nazali lisu mosusu azali lokolo mosusu azali loboko mosusu azali nzoto ya papa simotimo yango wana moto lipumu yango wana bopona mokote au moins bozwa moko avandi na nkamba wana avandi abimaka te biso mosusu nga naza kotoyo biso na Brazzaville esika bakolelaka nga nafanda na nkamba oyo afanda na nkamba biso esika tovandi sikoyo ye kuna na nkamba koloba nini ezangi totindeli ye mais soki bosali ke bopona moko chef spirituel atambulaka biso biso tovanda omoni ndenge tomeseni wana avant tokotobima église voiture cadeau eza wana ya sachet omoni ndenge tomeseni toza na nzoto omoni ndenge bato tosala biso awa donc bomeka te likambo wana boyekola likambo wana soki bokolone kosi biso nyonso donc papa kama commentaire kasi mpona moni mutu azoloba me nga moko nazalaki témoin na mikolo yango yango moni naye kokomante kamba likambo ezalaki ntango wana ntango nga nalobi kaka papa alobi boye bosalela boye bango nyonso misato bango nde nakotambusa biso moko na bandeko atelemi alobi oyo tie biso toyebi bango te biso mutu toyebi yo nkambe eza mutu akofanda awa na nkambe wana liloba wana nikolobi yango eza tuki ezalaki mpenza ndenge wana biso toyebi ete papa diangenda atikalaki kopointe yo mokolo tozalaka na le 25 mars wana papa diangenda atikali kopointe nde yo nde mutu kofanda kaka na nkamba ngai nalobi ete nga nayebi yango ndenge wana te bapapa batikalinga ndenge otikilinga ndenge wana te oyo ndenge nga nalobi bango nyonso misaka papa mbi batikelinga likambo wana ngai nakokozala kena kitundi likakekende boponi ngai nazala wana donc ezalelaki mpenza ndenge wana yo tata duki ndenge olobeli yango bango omonaki ete ngai yo mbele so toyebi kaka yo moto kofanda na nkamba mpe okokanda kobima te ofandi kaka na nkamba nga bayebisaki ngai ndenge wana limbangiri moye yango likambo mosusu na kobakisa me bosilisa nanu bongo na kobakisa likambo wana mpe nasilisi na ngai bi papa tukungu Boleh sangai papa. papa vutokono papa duki papa Said selo kabasala Na yeye mpona pesa témoignage
oyo makambo papa janginda alobaki na oyo mama mvete bibi mama na biso oyo alaki mwasi ya papa Mfumandongo alobaki na kobandela na oyo mama Mfumandongo alobaki kwamba to musozo lela na radio akoloba yango pe mama tango bazongi na poto na nzoto ya papa biso tozalaki na presse ngai na bobe mama azalaki na bizali moko soki ti bandi ya papa Mfumandongo aza koloba to bamessage na ye mama vete bibi aza kolela siko ngai comme nazalaki na cabinet mpe nazalaki comme fils adoptif na bango nalobi mama me makambo osalaka eza ya soni ndenge nini mama oyo ntango batikaki bana azalaki kolela te au contraire ye asalaki nyonso mpona kopesa matei koencadre bana sikoyo ye olelaka mpona nini mama ya Manuel toke na salon ya shrat tokofa salon na Rwanda mama vete bibi alobi ya Manuel ngai loko nalelaka pamba te tata na yo kuna na Genève tozalaki ntango alingi akende na ye ngai na tali namoni moto soki alingi akufa bilembo naza komona na yo yango nazomona nabengi ye tata Mfumandongo parce que aza kotala na kote ya mire kuna mama bibi papa Mfumandongo abaluli elongi alobi ngwa bibi nkedi abo papa Mfumandongo ye mama alobi boye tata Mfumandongo nge bana tokuta yako sikoyo yo oza mokonzi munene olingi okende namoni koza okende na yo me okoloba likambo te mpona bana toboti malamu nde oloba likambo papa Mfumandongo alobi na ye ngwa bibi yo na ngai tozalaki na le 2 janvier oyo bambuta bana ya tata Simon Mbangu bayaki na centre d'accueil na meilleur vœu ngai nalobaki makambo yo kozalaki présente bongo sikoyo ozotunanga makambo nini ngai nasi nalobaki kuna nalobaki na bana tata oyo bayaki bango nyonso nalobi na bango soki biso tozali lisusu te atuni bino tata bino alobaki na bino nini ngai nalobaki yo ozalaki na ngai témoin koloba na bango ke tata tika koloba na biso bolingo mibeko misala nalobaki na bana ya tata Simon Mbangu nyonso oyo yo ozolobela bana ozolobela wana ngai nayebi bango te bango nyonso bazali bana ya tata nalobaki maloba naza so na likambo mosusu ya kopesa te abandi elongi atane azongisi elongi na mire kuna ti na ndenge ya asisaki bomoi na se atango yango wana ngai nalelaka tata na yo te nalelaka réponse ya pesaki nga pamba te baleki na yo batikali na bango na eloko te wana mama mvete bibi baleki na yo batikali na bango na eloko te yango namonaka ngai nalelaka parce que ce n'est pas possible ke ye azalaki mokonzi monene tobotine bana bongo ata liloba moko ya silence eza te yango na ngai nalelaka oyoki ya Manuel baleki na yo batikali na eloko te nde ozomona bango wana rien libiso papa sika azokende na poto alongaki Kinshasa jeudi mercredi ngai baza kozongisanga mai na hôpital ya Kasongo nzoka papa azoluka ngai ntango naye koluka na centre d'accueil alobi ntama ndukili kusosa abandi koluka depuis kala ozalaki wapi papa ngai bazozongisanga mai na hôpital ya Kasongo mpona malaria malade bangungi papa alobi na ngai bolimbisa ngai papa alobi na ngai
ngana zoli yakana ngapi zaliwa na te po bakise bele bamindelo bazotonsela biso me ezobisa nango biso te me naye biso boye ngai nazolugona mpona boye nazokende na mobembo na poto me ti ndenge tozalaka na bino bino bamusicien na bino batosalaka na ngai na kabinet mbala liboso nasala mobembo wana nakuwumela bongo na osala mobembo ya molai me mama do nakuzongisa ye soto kumi na sanza ya juillet nakuzongisa ye sikonga lula comprendre na comprendre te tano jeunesse na philosophie ya nzambe ezaka mwa basi zonde azokende ndenge okufa alobi na nga me yo tukemboso ngai nazokende voyage ya molai mikanda na yo otindelaka nga esika sona kozala na banotangaka mikanda na yo bongo mama na kozonga wa me yo natiki yo na nkamba naye kokuta yo na nkamba ozoyoka ngai papa nazoyoka abi nakoya kokuta yo na nkamba esika mosusu te oyoki nga papa nazoyoka kozangisa likambo wana te ti ake na ye akendeki jeudi alongi na sasa akendeki par Brazzaville sikonga natikali ntango natikali leyo koyoka nayaki na atelier kono na bongo nasala réparation ya télévision aye koyebisanga na muta oyo azalaki responsable pa mabeka na badirigent abi musikanda communiqué za oleka yoka papa kofi abi namoniki photo bimi na kati ya écran me bazoloba na sinu banga na yebi zeloba te abi eza papa kofi tobimi na libanda bato bazokwaka mabanga na bongolo na porte ya monene ya bongolo soluwa tozongi na troisième niveau abi ye alobaki azali nzambe mpo akufi mpona nini azobama mabanga nakangi atelier nabimi na kiti na ye na ndako tozeli na ndako na ye na centre toye kozela kore ya papa ntango yango eye toye na ye na nkamba bamakambo elekaki wana kobwaka mabanga kofinga na nzela wana soki toyebi toye kokoma na nkamba awa tokoti papa na kindongo ntango tokoti papa na kindongo moto azalaki président du collège mutaluntalila ndala za fao touti kotanga touti ba mikanda akomaki alobila bambuta pongala zaki passer tende kagan mundimi mena otaki analyste na bise bambuta toki ba bismi bale ya Iveco ibale ya pembe alobiete bono kota na mtu katokende papa Charles yangenda kisorokelo tangu tutokelo okota abengi ngalbi yaya bongo sikoyo ataba siye ka siko bele yo ngo kenepe kabime na ngina bamuta bona zapo na ndinga kuzongera te na keika na kozwa mai lere kwa mbanza azopesa mai ngai nafuka mi akomera tu na ngai ayebsinga ibo esede kunke mambo ga kutere tatana yo ndina yo nini ngabi tata wapi ya papa leki kasikije yo to tika nzoto na nani kuna na kilongo yalbi bongo hivi sio makamute ngabi alibenge logote alibenge ngai alibina ngamakambo yo okosala na ngai awa na nkamba akambia hivi singa yangu kuyoki lokolomoko na nkamba lokolomoko na Kinshasa mokozala yo moko te na kubasiro bato nde nakena na Kinshasa abengisi ngai na ye alibina kubasiro bato abasi colonel Mambo papa Jacques Azadio kubamisimba ibie na professeur Kanza Domingo na papa Zako tokomaki bakonsevi ni mitano leto zao sala hawa kupende kuzonga kupende kuzonga
simanango ayekolo banangai na 99 donc yeki mbara mususu alibinanga tata nayo alibagina yako akuzonga yako kutayo na kamba esko yeba tata na chazongi na 99 tabi na mwana ngai tabi yeko basimo ngome isuka akomi pembeni ya ndetea mango wize ngoto talao ya payoti ye afande kina kiti na dibanda na veranda na residence te na kuna oyo kuna abipusa nao oye matoi ne yo musika yaka na fugami abina tata kana yo wana zokana asa zonga kina hii siko na kalike no asa zonga nani azola ikanga kwa simo ngao kana siko yo tangu ye azakolo banana toi nambara mo ko basi mo ngima ukanga di adali ko tuzo zaki ajo mbe munye asa yoki la sira yoki asa yoki kena nayo songa na fandi na talinga songa bi na kalkilo bambula na talinga bya na papa simo yobango na lumbashi albagira papa ngenda yako tuanga pre 9 ans na kuzonga kuna nazonga na kamba kwa tuanzo tulangai sikule na tali 92 na 2009 na 99 na Monique ezali 9 ans ya solo ngabya ezaye ti tufandi wale leki mais nzoto ya mama mwilo iso sona kazi mingi to ya kyao na to gumi nzoto ya mama mwilo eye tangu yangu eye mama mwilo jangenda oyo mama ali mwilo jangenda abi alubinanga yaya malamu oya to solo la pona yesu makambo tatalo binangai alibagina ngai ya kufa ongai kila mwana na zaki wa to sola wa pialbi yaga nalanga na Kinshasa na landa Kinshasa to kela kate stali ya shinuda oye zaki boso stali ya foni to komi kuna stali bondi de stili alubina ngai yaya na zako lubana makambo tatal tia ko lubana ngai tangu alijia kena ye alubina ngai mama ri yo zali mwana na pesa kikombo ya mama na ngai na komi mobange siko c'est important na bate siko yo alubina ngai boy tata tia ko lubana ngai boy mama ri ngai na zoko kende me mutu akotila la kutamsa lingomba tata zoko yo kangai ya alibia na yoki papa abi me bat bagobundi sa tata ezeli bino bana bisoto goti bino bagobundi sa tata bagobundi sa makasi me ye akolonga na ye pamba te azana mbwala bagobundi sa ye bakolonga te bandindi te bat bagobundi sa tata bino bana otogoti yangwana ne yo mama mari lukona pesa yo kombo ya mama na ngai zala sima ya tata yoki ngai mama riadi papa na yoki kushaje te zala sima na yi sikoyo ngana me sikoyo nazo mona uzo se preparo ke na mokoto ya je nazo kana ke no te ran bango ngabye kende ke no te bango so baboy na bango tika bango nde to si to kabona ki wana kono wakati ndo baninga lere pese kei nde suka yangwana mama mwilu mari yangieda a confirme ngalbi tata fumalongo atia kulubana ye mutokota msalingomba tata meyo zala sima ya tata ko changer te yaona mumona kama mari atikala na bana makoto nyonso yemu katikala
nasikisa nanga papa nakoma mwana. Merci. Majeno sinon tokati papa tukemboso kasi makambo alobi c'est très important. Yayambo ndenge mama mfumwa longo mama bibi atunaka papa diangienda kuna na Genève na Suisse bana olobi nini papa diangienda suka alobaki ete bana esina lekaki na tikalaki kobongisa esika wana sikoyo biso bakimbangisa bato ya presse bozongisa image ya papa diangenda kontima dans le 12 janvier 1992. Le 12 janvier 1992, botala image wana oyo biso bana na lingomba tosengaka bolimisi eke bapapa bakufa te. Botala ba image wana mutu azwaka parole ezali papa Zako. Sima ya parole nga nazalaka na nga te, nga nazalaka na nga na mobembo batindaka nga na mayombe kuna na chela bango moko to batindaka ngai kasi avant nakende na le 2 janvier wana na le 2 janvier 1991 o makambo papa alobaki wana na le 1er janvier 1992, ayebisaka biso déjà malgré oyo bazalaka batemo esi bakutiki biso papa tozala mapasi oyo espesi asili kokutika biso e papa batanga yebisi atiki biso nde ye ayebisaka biso papa ndenge nalobi ke une autre guerre qui est en train de se préparer contre l'église kimbangiste. Mais la tango wana foto bulila kaka guerre wana na se ya mabele biso nyonso misato nyonso wana progression ya mutu mwindu ezala te po mutu mwindu mutabundilaka ye tata molimo santo eza boye te alors ntango ayebisaka biso likambo wana ntango le 2 janvier 92 ntango alobaki yango ngana ayebisaka bandeko tala papa ayebisaka biso donc c'est que baza kotika biso tika baloba wana yo ozilengo papa bakoki kokufa te taba likambo yango tokosengela yango bolimi pa papa bakufa te bazala kaka wana bato bapapa batindi na tiera nakendaka na tiera toujours nga kanisaka toujours makambo nakangaka yango kaka sika na le 12 janvier 92 esika wana ntango tokasa kwatangi discours papa apesi bango mbote mponga nazalaka te esika wana nde papa abongisaka makambo nyonso papa diangenda abongisaka makambo nyonso nde alobaka bino nyonso bana bozala na nsima ya ndeko na bino yaya na bino papa simuki mbangu abeti ye na lipeka alobi ete mastodonte donc bopenda filme nyonso wana botala bocomprendre bozalaki bopenda kaka filme nyonso wana bokomona mastodonte esika mpe papa tukemboso ake kosimba mpona papa Zako oyo papa dialunga na apesaki bino papa Zako bosala na ye se likambo wana ebandaka na batata ntango bazali banda 1978 ntango wana nalaka kotanga na mbanza ngungu nabandaki kotanga awa na nkamba
papa zako c'est juste tangia papa zako tanga comme na civique des humanités a ko raté diplôme d'état de monana yake na kutanga na mbanza mpo aza diplôme d'état ngape tanga comme na niveau civique des humanités papa zako pe objectif ko mbeza yakape na mbanza mpo sur la diplôme donc andi zalaki bolingo batata te unanena ni kuishiwe 3 fois ezalaki na bolingo batata te ndenge na bino bakonse diplôme d'état na ngai kuna na boma na 1981 wana mpe ezalaki mpe na ntina bango moto sato bafandi bakuta lobike 7 fois ici tu vas réussir mais seule condition nakendaka na rapisaka mpe bacondition nyonso wana nde nayekozo ntango tozalaki na batata doki kuna na bo donc po ete nalonga na likambo wana ngai na paroisse kuna na boma nazanga place ya kolala nalalaka place moko na duki na biro ya fati me ngai nabombaki likambo na ngai na batata ndenge baisaka ozala kaka na patience likambo oyo ke kuna topesi yo devoir okolonga yango kaka wana mokolo mosusu na obimisa makambo nyonso wana soki otumbolinga anabimisa nango na 1978 wana ngai naye awa na nkamba juste le 12 février 78 ntango na ye nayokuta bapapa bango nyonso misato bazalaki awa sika nga nazalaka awa na ndako papa fumbanzo ya moke mbala moko papa ditele aye bobenganga oyo bapapa bango nyonso misato baza kuna babengi yo ntango nake na ndako place mamango papa mfumalonga bande kofanda afukami nake okuta papa kisolokele papa lialonga na papa lengena kusenga nyonso misato na papa ndolomingo nkanza oyo awuti kolonga wana papa zako atikali na mbanzango tu banda ofande na mbanzango batuninga mokolo nini okozonga naye papa soki tosilisi awa le 12 février nazongi bon ozonga noki parce que problème ezali awa bango lisolo bazalaka na bango bango misato batali eke parmi bana oyo bango misato baboti il faut mpe bainitie mwana moko oyo fo asala administration faut mwana moko asala administration alors esika wana bango bamonaka ete bon tobenga po papa professeur kanza wana azalaki bazobenga na bacousin pambake na famille ya mama salo professeur kanza wana azalaka recteur na université ya Louvain ntango wana oyo bitumba oyo ekweyaka ya bana bimi basalaka mobulu ndenge président Mobutu azalaka décision ke bango nyonso bazwa bango bakota arme ye mpe azalaka recteur alors ye lokola azalaka recteur bazwi ye sikoyo il a fallu akota prison mais prison na ye fo akende kosalela yango na inongo ntango wana président Mobutu apesi ordre abasoda batie ye na hélicoptère po ete bakende kotika ye na prison kuna na inongo bakomi kuna po ete bakita hélicoptère ezokita te tosala boni bon alaka na ndenge ya kisoda alobi soki tozongi na ye tokomema so ngambo ya mokonzi malamu tosala manevre tofongola portière tokotindika na mai comme ça
biso tozonga na biso tolobaka na mokonzi ke totiki ye asaleli ndenge wana me mutu azokita te batindiki non fo tozonga na ye ndenge nazotoye papa saidi ayebi malamu mpo azalaki cousin na ye ntango bazongi na ye na Kinshasa ali kopesa rapport ba président Mobutu tala mutu esalami mpena ndenge wana président Mobutu alobi bakongo bazalaka toujours très compliqué soki omoni boye azali ye na papa simokingako abengi bafumalo tala makambo ezali awo mutu nini wana o lolomingo nkanzo o naza kuze nanga ndoyi bon tala makambo ndenge esengeli ezala boye kasi lokola yaka kuze nayo zwa ye bwaka ye na nkamba konazalela kona ye lolomingo nkanza nde ayaki kofanda awa na kikoka un intellectuel mathématicien alors sika bapapa balobi non longo ye moko non kuze nkanza ifo kaka ye ayeba tokotya baponile siko papa zako na baponi papa zako ale kuze nkanza ifo kaka ye agide papa zako ekola papa zako azalaki na mbanzako nde babengi nde ngai azalaki wana tala likambo ndenge ezali tala ndenge likambo ezali alors ntango wana papa zako ntango accroché diplôme d'état na ye abandi kotanga chez les catholiques na awa na nguizani na banzango nakei nauti nkamba ta makambo eza kuna donc yo fo okota na université mais papa nkanza alobi ke yo papa option oyo bino bolingi mpona mwana boprépare ye namoni ke fo akende kaka na lubumbashi papa zako akendaka lubumbashi na volonté na ye te mais la volonté ya bango nyonso misato batindi ngai ndenge wana nayebisi papa zako papa baza na posa na yo fo okende na baétude na lubumbashi tala ndenge balobi donc fo mwana moko asala administration wana koencadre lingomba donc esika wana nde ntango nayebisi papa zako aye akende Kinshasa azwi ba instruction na ntango wana na 78 79 na baguerre ntango wana guerre ya shaba ezobenga maguerre ya shaba donc ezalaki mwa mpasi mosika boye na baguerre eza kuna nde akendaka papa zako na ndenge azwi formation kuna na université mais ntango azongi je suis de me trompe pas 1980 et esika wana papa Kisolokele ye moko alobi ete yo moko ce n'est pas suffisant il faut bozala mibale to misato de ye moko papa Kisolokele alobaka papa Alphonse akende mpena papa Christophe bakende bango mpe papa Alphonse na papa Christophe bakendaka esika wana ntango papa kulutu azokoloba ete akende na papa Alphonse na papa Christophe esika wana nde papa kulutu alobaka pe twazako tu es le général de tous tes frères kombo wana esika wana azulaka kombo ya général tu es le général de tous tes frères donc yo encadré bango papa Alphonse na papa Christophe bakendaka mais vu la condition papa Alphonse balobaki ete biso awa tokosupporte na biso te malamu tozonga na biso esika wana lokola papa tokemboso ndenge olobeli yango eza mpenza ndenge wana nde ndenge wana papa zako azwelaki kombo ya général na ndenge akenda kosala ba étude na ye donc ezalaki na souci ya bapapa bango nyonso misato malgré eke
c'est vrai, c'est l'autre qui est gêné, puis c'est ça qui fait la vie, parce que c'est nous, comme on a que papa Zako, depuis que moi, on a eu, a toujours trop brutal. Brutalité, on a eu sur tout le monde a eu le passé. C'est ça pour être. Mais, là, les cambos, oh, le lobby, ça va, tout le monde se fait ya mari mwimu soki boso komona ye awa malgré mipepe na biso moko toza na kati na 3 toza kotumbola ye mais ayebi likambo yango azokangama toujours na papa Simo Kimbangu ya mari yango mpe ya mari mpe azokokokaka na bana na ye donc esika wana ayebi likambo parce que depuis 1951, dans les 4 août tango, maman dit la botaka ya Christine. Ya Marie, agalaka un peu âgé. Biso, toye vie que papa Yangela atikalaka na âge ya 3 ans, kasi ayebaki makambo nyonso ya papa Simo Kimbangu na makila na biso mpe yango kaka elandaka na baage wana ozoyi kaka makambo eza boye te donc ya mari azalaka présente esika mama bibi akufaka aye kolamuka ayebi makambo nyonso wana na ndenge papa Simo papa Yangena pronosaka eke tata azali kozonga ya mari ayebi yango kozomona ye azokangama toujours na papa Simo Kimbangu yanganibo ayebi makambo nyonso akoki koposa nango te epui na mokolo wana oyo nga nalobaki eke papa alobili boye bande komsusu atelemi to biso toyebi papa Mbembe ya mari atelemaki abe nga nayebi mwa makambo ngai nayebi mwa makambo soki papa Mbembe alobi ete papa Simo Kimbangu Kyangani atambolisa biso ngai nayebi ya mari alobaka na mokolo wana mama yangani akangaka monoko te alobaka